Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Pote na bayenyo so bazuli bakwa kolanda magazine ya KNB News mokona lelo na zelina sengo makasi ya ko présenter bino édition ya KNB News ya mokona lelo avec impact na idéologie. 29 magistrats va prêter serment mokolo lelo na tribunal de paix à Kinshasa à Sosa avec impact na idéologie. Pas de détails va pesi biso awa. Unis dans l'espoir pour l'indépendance. Lelo jeudi 1er février 2024, 29 magistrats ba prêter serment na tribunal de paix Kinshasa à Sosa et pa iwapi balapa kindai ete bakosalela l'état congolais musala kitoko pomboka ekende liboso. Pour les magistrats, les scientifiques du procureur du parquet près du tribunal de paix d'Assosa, on a prêté serment aujourd'hui. Donc c'est un honneur pour nous et la République des musulmans qui sera maintenant. Mutu na cabinet ya ministère ya EPST maître Tony Mwaba na ba inspecteur ya IGF ba benda ni kuna na ndenge ya kosakana te ba détail na élément oyo. Vous venez dans un ministère, il y a un ministre. Vous êtes des inspecteurs de finances. Na Kinshasa soki otamboli na kebate soki otamboli makolongulu okokota mayanzi mokolo ya mercredi na 17h30 heure musala esilaka 3 personnes bakiti na cabinet ya maître Tony Mwaba bazali banani bazali ba inspecteur ya IGF baye kosala contrôle kasi bakoteli mbala moko comptable et pa iwapi ba contrôler kasi contrôle yango eleki na mwa brutalité $1000 ebimi ya kosakana te esika ekei ezali koyebana te epesi kanda Tony Mwaba abimi na bureau aye kolobela bango na miso ya population. Vous venez dans un ministère, il y a un ministre. Vous êtes des inspecteurs de finances. Vous débarquez dans un ministère qui est géré. La première des choses à faire, c'est se présenter chez le ministre. Lui présenter ne serait-ce que l'ordre de mission qui vous envoie dans ce ministère. Que je sois ne serait-ce qu'informé que les inspecteurs des finances sont là, ils veulent faire le... On va filmer, monsieur, on va filmer. Suivez-moi. On va filmer. On vous donne l'ordre de mission. Vous venez vous présenter au ministre avant le travail. Est-ce que vous l'avez fait? Comment vous pouvez vous comporter plus qu'un parquet? L'inspection des finances n'est pas au-dessus de la loi. Quand vous venez, j'apprends que vous venez chez le comptable, vous l'avez ravi $1000. Les inspecteurs des finances arrivent pour ravir un comptable $1000. Vous allez avec ça où? Vous lui ravissez tous ses effets personnels. Vous êtes tombé aussi en infraction et ça c'est du banditisme. Et ça, moi je ne peux pas accepter. Quand vous arrivez, le ministère est géré par un responsable, vous présentez l'ordre de mission, on vous oriente, vous allez faire votre travail. Ici, il n'y a pas de voleurs, messieurs. Que ce soit les enseignants fictifs, les écoles, tout est en ligne. Alors quand vous venez, sauf si vous avez une autre intention, et je suis informé, là on vous a utilisé, je vous dis mes chers frères, vous êtes en train d'exécuter une sale besogne. Mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est ça. En tant que ministre, je suis au bureau, vous débarquez, vous commencez à saisir des choses, vous ravissez. Quel est le mandat du parquet qui vous permet de ravir à quelqu'un $1000? Est-ce que Gilles Alinguet vous a demandé d'aller ravir un comptable $1000 à main? Si vous avez besoin d'argent, demandez. Les effets personnels, vous confisquez, vous demandez à un service, pour qu'il y ait dépenses, il faut votre autorisation. Est-ce qu'il y a un problème? Dites-moi un peu. Là, il y a un problème. Un inspecteur des finances n'est pas aussi au-dessus de la loi. Vous n'avez pas appris qu'il y a eu un détournement. C'est pour faire ce que vous faites là et vous commencez à faire du théâtre et vous avez exagéré. Je crois que là, la justice va s'occuper de nous tous et vous avez exagéré. Commencez par remettre les $1000 que vous avez ravis à un agent de l'EPST. Si on vous a envoyé dans la mission, moi je ne suis pas informé, vous ne m'avez pas vu, donc je ne représente rien pour vous à l'inspection des finances et ça c'est de la mauvaise foi. Commencez par remettre les $1000 que vous avez pris chez un agent. Et là, je vais aussi appeler la justice. Ça va se passer comme ça. Et ça, je ne peux pas trouver.
Et les chéquiers du comptable, ils ont eu même les chéquiers. Vous allez parler comment, monsieur? Est-ce que vous savez qu'il y a un ministre à la tête du ministère de l'Économie? Lui nous dit qu'il dépend de la présidence. Je ne suis pas votre ami. Suivez-moi, monsieur. Suivez-moi, monsieur. J'ai dit ici, le parquet va vous prendre aussi. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Oui. Vous avez ravi des effets personnels des gens et ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Et là, vous êtes venu créer des problèmes dans un ministère où il n'y en a pas. Et je suis informé, on vous a envoyé. Je suis désolé. Le parquet va aussi vous entendre. À quel titre et sur base de quoi vous avez ravi des effets personnels à quelqu'un? Je peux parler, excellent. Et c'est un cas de flagrance. Hein? Tous nous allons partir avec vous. Quand il dit nous sommes des fonctionnaires, vous entrez dans un bureau comptable sans que vous puissiez passer aux autorités hiérarchiques du ministère. Ça c'est faux. Quel fonctionnaire que vous êtes? Hein? C'est la première fois. Vous croyez que c'est vous-même qui faisiez l'émission? Soki bolandeli bien bokomona likambo moko ekoki kozala na CC po IGF akoki kobima kaka boyete dans le yenge mpona koluka kosala contrôle esengeli kolandela dossier oyo malamu po bato misusu deja misala na bango esili po esengeli babima gouvernement ya sika ekota kotala ndenge nini bafonctionnaki. IGF misuga azali kolandela frais ya fonctionnement ya école oyo ezalaka géré na niveau ya banque. Tozali kotalela pe tozali kojimele. Oui. Beltesco azali ko servir population en République démocratique du Congo na ba produit na kitoko. Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo esalami pona babota nyonso mayonnaise mayo bazali kobenga yango na Kinshasa supu ya baangelu. Beltesco une fois de plus comme Mesano qualité ya produit kitoko babengi mayonnaise mayo. Tala to elimino une fois de plus mayonnaise ya 1 litre na ba yango mayonnaise ya ma famille oyo kangisa masolo. Mayonnaise mayo esengi koyeba ke ekoki ko accompagner bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille. Papa, maman, elenge mwasi, elenge mobali, tala soki basengi yo mayonnaise konyokwa mana yo lisusu te kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomona kaso ozali kotambola Kinshasa to Kongo mbaba bali kokoma poulet mayo yango ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché partout au kokuta yango avec un partenaire idéologie toujours goût ya kitoko elengi na munoko mokili mobimba esepela na goût ya mayo polia taba kotumba esengeli kaka mayonnaise mayo polia ngulu ya moto esengeli kaka mayonnaise mayo makayabo bakali na kitoko mayonnaise mayo anniversaire mariage na yo eloko nyonso kosala mayonnaise mayo koki kozanga te. Beltesco asalaka maseki te. Beltesco mokonzi ya baproduit ya qualité botala bamemeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec un partenaire idéologie Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo supu ya baangelu elenge wapi ekeyo. Oui. Encore sans vie na croisement ya Wangata na Modeza. Moto akufaki depuis mokolo ya mercredi azalaki na kati ya libulu oyo kino lelo kaka na ba après-midi awa nde baye komona yango. Négligence ya baagence nel soki babandi mosala balingaka kosilisa na lombango te bino moko botala ça fait 2 semaines oyo batika câble oyo libanda banda batimola yango bayaka lisusu te pona kokunda yango kasi botala corps oyo elali awa papa oyo atekaka na ye ba fleur awa kote ya morgue ya mama yemo
na butu ya lobi mercredi azali kozonga ndako kaka boye na 18h a glissé akwai na kati awa ya libulu oyo batimolaki pa ya ba agent SNEL mpona koluka ko se sauver akei kokanga câble oyo ya SNEL botala ndenge vi na ye esuki kaka awa na kati ya libulu oyo bato oyo batravaillaka na ye nde bapesi témoignage na ye boye. Bon, pendant la journée, il y a des gens qui vont aller de mener à maman et moi. On a réussi, on s'est rendu compte de la côté de la pierre. Il se met de la côté. On va bouger de Kenya. On va dans le quartier, mais on va foutre derrière. Il y a tout le monde, on va où le temps. Mais, maman, le vin a bouté sur ce qui est monté. Maintenant, on va être même par le seul sur la côté. Pas bien aux arènes à tenir la courant, c'est une seconde. Moi, tout le monde il faut pas quand même pas on a déjà parlé à tous les gens, mais sommes là au secours et tout ça banda le ça multiple quoi commander l'état mon amagambo ba sur papa oyo azabe na bande kwa la famille, mais j'espère que ba éviter pour moi tout le monde a maman et moi ni a ça comme na tango KNB eyoki sango oyo ekimbango na kalofungula ebengi bato baye awa tala bakonzi bakomi kosala constant kaka sikoyo mpona koyeba nini oyo ekomeli papa oyo kotala malamu avant ya kolongola corps oyo. Na nsima ya mwangonga moke nde bamambre ya famille baye kobima awa bandeko na ye balobi boye. Naza mamba ya famille oyo akufi oboko ya naza aotaki mosala eka tekeyaka awa na mama mwazonga soki mpe administraki obende nini oyo mona eka akufi awa donc lobi na butu totali moto ya ye te na ntongo awa toya boye o lokola elamba alataki wana toyebi wange tuta mais oyo ya eleboti yango wana tomoni awa donc tala makambo mboka yango pour bozo bongisa musala esili te bokunda to mpe bocha bafilme moko wana te ya sécurité tala siko awa père ya famille ma vie humaine eza sabote boye na mboka nini donc en tout cas état de droit toko mouvement ya état de droit mouvement ndenge ezalaka boye te biso toza awa toyaka mosala awa na mama yembo ere tooleka na totala filme bo amonaki atala bi mais oyo lokola directeur ya eleko po tobenga ye directeur totala boye yaye ayebisi biso atoye vuma boye mais mutu depuis lobi aye na ndako te ndenge nini okeye akufi vuma sesplace. Tokosenga na bakonzi ya SNEL soki bopesi ordre mpona mosala esengeli kolandela yango esila kino na suka potala kaka bamai oyo ezali ya mvula ezali kobetama mikolo oyo soki esangani na courant etala place moto akoyi kosukila boye ezali kitoko te ezali mabe makasi osilisaka mosala mpe na lombango po population mpe azala na sécurité boye ezali kitoko te tika ete molimo ya papa epema na kimia. Yango Kinshasa ba abandona yango to nini botala bino moko avenini yango oyo ekenda sango bato nyonso bayaka komela masanga awa me kasi botala ndenge nini ezali ya kobeba. Kinshasa ekoma fulu to pe nini bakonzi ya mboka bomonaka to pe bomonaka te. Avenini yango na lingwa la pembeni ya Wileri ekoma nango depo ya fulu pe ebongwana nango rivière. Bakanivo kutu koloba te etonda na salite bamilangi epai basache voire même bilamba na yango mai eza na esika ya kokende te mituka elekaka na buli ya pirogue pe ba passager bakoma na bango koluwe bato po bakatisa bango ebongo pembeni ba mama bakomisa avenue Wenze bazo kipe kutu te bosoto ezali. Papa bourgmestre ya Lingwala Mushiga Muindula Norbert ozomona commune na yoto ozomona te. Bamakambu ya bosoto boye na ville ya Kinshasa esengeli esila pamba te population kinoise esi afongoli miso. Kinshasa eleki partout. Parking cimetière à Gombe bateki yango mikanda ezali pena preuve na kombo ya moto oyo atekaki yango oyo. Nani ateki cimetière ya Gombe makambu to bandeko boya depuis époque ya papa Cessé tina ba onyoso bakotaki pona kosala prédation ya biloko ya l'état pe mokolo ya lelo Kinshasa ezali kokende kaka na ko se dégrader nzokande makambu ya soni
ezali continuer kosalama nani ateki cimetière ya Gombe alors que André Kimbuta na époque azalaki gouverneur ya ville province ya Kinshasa bakangaka cimetière oyo peti mokolo ya lelo nanu ba désaffecta yango te kasi cimetière ya Gombe continuaka kokunda bibembe moko likolo ya mosusu na système ya chaboye c'est-à-dire mutu basi bakundaki kala bayeba matiki kaka batie kavo mosusu likolo bakundi mutu mosusu ezali makambo ya soni bayebisi biso te autorisation bazwaka na hôtel de ville pe ba oyo basalaka awa na cimetière bazali na eloko ya kosala te bokanisi esili tete ngobila ayoki bongo asepeli te libanda ya cimetière esika parking ezalaka ngobila atekeli yango bagreke makambo ya soni kokamwa esika oyo boyebi yango balamu na ntango ya matanga ya Etienne Tshisekedi balingaka bakunda ye awa kasi ngobila atekeli yango bagreke ezali libanda ya cimetière kasi batekeli bango po bayaka kokunda batu na bango Kinshasa yango toyaki yango yo Kinshasa yango tolelaka butu moi ebonga tala makambo tozali kokutana nango pasi pe mawa liboso ya cimetière bateki bakonzi oyo tokanisaki le peuple d'abord ekosala eloko nzokande esali eloko te réseau ya batu ya mafia batondi na Kinshasa awa bitekateka bali komona espace verte papa ngobila awa esi etekami toloba kaka Faci Beto to batu ya Kabila bazali ko continue kocha bakal Santo Thomas buka mona buka kwikila oyo azali na Kinshasa tokoyeba ndenge dossier ekosuka ekeyo bakinoa bapesi pronostic na bango pour na match ya Leopard na Guinée mokolo lobi vendredi nde nazomona ekende 3-1 ogani a faveur na biso coupe pardon tokende final mafazwa coupe wana faut vraiment eya awa to simba yango do bakoko nde bakobeta balo donc kimbango oza na terrain balumumba baoza na terrain et puis na ba mwana nsemi bakobeta balo to gagner bonheur pour nga amoni to gagner bango 2-1 bon pour ngai match wana to beta nde parce que na ba match yo so to beti match ali boso to beta ki peteni na mi balé peteni ndenge moko pena ba maroke to peteni na o to ko zo victoire mardi to kindaki na ba tiropi mais quand même nzamba sali grâce to gagner bon nga la part na ngai na lobaka ka moni terrain eza elo moko to kutana na mibali na mibali mais biso pona RDC nga na part na nga na lobi ke lobi match wana faut kende 1-0 Jamais rata awanaka NBA TikTok à mokona lelo. Pour les personnes qui se permettent de venir commenter sous mes vidéos, oh, apprends ton père à parler français, ton père ne sait pas parler français, ton père me fait honte, je sais pas quoi. Alors déjà pour commencer, mon père a réussi dans la vie. Il n'a pas encore 50 ans, mais il a réussi dans la vie. Que tu fasses encore une vidéo sur ton propre compte où tu l'insultes, il n'y a pas de souci, mais tu viens commenter ça sous les commentaires de sa fille. Attends, tu parles de mon daron, je vais te répondre. Mon père a réussi dans la vie. Et je vais te choquer même, il n'a pas eu besoin de parler français pour ça. Il a déjà réussi. Il a déjà un grand nom. Ouais. C'est pas parce que c'est mon daron que je sais pas qui il est et l'influence qu'il a. Ah, il suffit juste que je poste une photo avec mon daron, mais regardez comment ça fait le tour d'internet. Donc vous savez très bien qui il est. Si tu essaies de le rabaisser sous mes commentaires, tu parles de mon daron, bien sûr que je veux te répondre. Mais mon daron a réussi dans la vie. Je n'ai pas honte de lui. Hein. Je vois certaines choses qui circulent sur TikTok et tout. Il n'y a pas de souci, mon père a réussi dans la vie. Il a des conseils à me donner. Je débute encore dans la vie. J'ai encore du chemin à faire. Mon père est une personne qui peut m'asseoir et me donner des conseils sur la vie parce qu'il a déjà vécu. Mon père a réussi dans la vie. J'ai des choses à apprendre de mon père. Je suis Mukongo Mouyo, mais je ne parle pas Kikongo. Hein. Non. Et le français, c'est une langue. Les Congolais, arrêtez d'être complexés. Le français, c'est une langue. Mon daron a réussi dans la vie. Magazine,
pasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no